kolala kolamuka eza lititi te ntongo nyonso so olamuki pesa nzambe merci kumisa ye netola ye sanzola ye po aza nzambe malamu tika journée na oyo epa nzambe epesa ye merci po abateli yo atomboli yo anetoli yo ozali bongo déjà en direct ya Sentinelle TV chaque tongo bolandaka biso na petit déjeuner oyo ecartonné ekesango oyo ozali ebele à travers la diaspora bolanda yango et merci na bapel merci na ba makoma batobele bakomi batobele ba réagir kutu émission non sala lelo ezali ngai te za ba mama ebele babengi babi proverbe merci na Matteo salaki lobi ya kolata mais beta PCT que kitalata la basala ngo pour bato batala bato belé bazo se rendre compte que bato belé avant ba bima batala kitalata la te pour vraiment kitalata la basala ngo pour e omi mona yomoko otali ndenge olati otali longino ne maquillage ali soki déjà longino moko e bangisi yote mais yomoko ozo soki elongino moko e bangisi yomoko mukolo longi le rotier bikila no kena kitata e bangisi mais à combien plus forte raison bana mike ba maman biko ozo tia bato mal à l'aise na babalabala mal à l'aise na l'église ko bangisa na bana musuba kongolala pour bien te to éviter c'est boza ba dongolo miso to boza ba ncho ou bien bino mo boza ba démon yo na absolu kamo so lo neza monene ozo ekoti o basuki oyo ya tozo pekisa peri kwana otie o ya mabel sus mbala moko na maquillage otia ebimiso lokola koko ya indien soki ebimiso lokola koko indien te ekobimiso lokola ndoki botala ba film botala ba nani bato ba se déguisaka bongo eza ba ndoki na ba sorcier na banganga boyo oza na poto oza nganga to oza sorcier te olobi oza protocole tala maquillage otie tala zolono tala rouge à lèvres munene oyo ebele otie onire ba rouge à lèvres si ebimiso ndoki bino ozaka soki proverbe azo babongo oyo azofinga te ezali ba réaction ya bato babengi baseki mosusu bayesinga babi pasteur na bamisu bazotia choko atie choko ezomonana bien ke poso eboyi nzoto no ekomi vert ma azokontinue so kotia choko poso tu esesili ekomi yo vert couleur no ekomi vert ese omitalaka na miroir te bamama mosusu bakomi babi papa toza na camarade na biso moko toza kopekisa ye kotia bafond de teint te aza koyoka te lelo oyo akota ndako akoma kobima kaka na butu mpo na nini mpo elongi nini nyonso tu ese beba akoma bongo elongi mwindu ekoma lokola ebeta kake alors ekoma esi kosala ndeni ekoma kosala ke soki motu aza na kati ya biloko ya ndenge wana moya bima so na moyo eza te akoma obimaka na butu alors eza mawa mingi mpo na nini mpo bolingi koyoka conseil te nzambe asali yo ndenge ozali alobi mwasi azala naturel ayebi mpona nini alobi ozala naturel ngai nayebi basi ebele baza kitoko me biloko bozotia likolo nde ezobebisa bino bilongi bozonga naturel bokomona ndenge ozala bien alors kitalatala basala yango mpo moto avant bima fo atala yango tala elongi na yo tala maquillage na yo tout excès nuit bamisusu bokomi kobima lokola baclown oyebi clown bokende na bacirque bokende na baplace bacirque bokomona baclown baza baclown batiaka eloko mwa rouge na zolo batiaka bamaquillage bongo mpona kosekisa bato mais yo ozokende fete yo ozokende église osemaquille ndenge wana mpe lisusu baprotocole na baéglise baprotocole baza na baéglise bazolata ondire badanseuse bazolata ondire bato oyo bake kosala na bakindumba bazolata ondire bato baya na baproblème badanseuse oza protocole to oza danseuse oza protocole to oza ndumba et omona bapaster mpe bazomona protocole alata bilamba esera ye trop sexy azoleka mpe liboso ya bato bino mpe bomona ngo normal yango nalobaki baeglise ya ndenge wana
sauf que l'église va protocole ba yembi balataka sexy balataka bien te balataka na bonzambe te esengeli boye bake na pasteur azotika bango na bango moko bazoluka délivrance fuba luka délivrance bokomi kobangisa bato pourquoi bozosala bango bato nanko bana mike bakomi kobanga mama moko komelinga bi pasteur makambo lobi eza solo na bimai na mwana nanga atali mama moko se maquiller mwana kimi mwana na butu akokolala te bomoni ba dégâts bozosala likolo ba maquillage na bino likolo bana likolo bato ngana kena na séminaire na église moko na Manchester ezali pembeni yao église wana fotala ba protocole na tala ba protocole wana le na bima na yebisa pasteur wana so azola na yebisa abenga kanga lisusu te na bakuso banaye ba protocole soko tali bango oyeba te ese baza ba danseuse to bazali batu basalaka na vitrine ba ndumba oyebi te et puis bango tout l'église baza calme bazotika batu wana balati bilamba ekanga bango nzoto na bango eza libanda balekaka na miso ya bato basalisali basuki balati ba uniforme esera bango nayebi te boza badanseuse même boteste de l'air biso voyageaka tout le temps na bavion boteste de l'air bapagano bachrétien te balataka bongo te boteste de l'air bien que baza bapagano bazalaka na bilamba ezozwa bango na nzoto bilamba ezosere bango te mais oyo ya bino bolobi bozosambela bolobi boza bachrétienne miroir basalango mpo na nini yo déjà otie maquillage no okokomita na miroir yo moko ebangisi yo yo mo mokolo nzoto maquillage otie na basuki otie ebangisi yo mais si bozolinga effet wana balabala esala ndeni effet wana ekobangisa bato ekokimisa bana ekosalisa bana batraumatisme parce que eza na bamaquillage mosusu okosali ezali na basuki mosusu ya baperruque soko otie directement obimi lokola koko ya indien to obimi lokola nganga alors lelo obimi lokola koko ya indien lokola nganga moto akolingo te mobali akopusa pembeni na yo te bana mpe bakopusa pembeni yo te bamisusu bozokanga bandoko na bino bandoki onoko aloka biso tata mwasi aloka biso nazozwa libala te mais yo moko oza ndoki ya vi na yo tikala na naturel un mois zala naturel un mois kotia baperiki no otiaka te kotiaka biloko no barouge à lèvre otiaka te zala naturel tambola un mois soko ozwi fiancé te benganga loba pasteur oza faux pasteur biloko bozobakisa na banzoto nde ezokimisa mibali neti nga lelo soki nazalaki na bala te nazali jeune nayi na bala mwasi oyo atie baperiki mwasi oyo atie bachoko banini aza éliminé déjà akopusa pembe na nga te mwasi fo azala naturel bozotanga mpe bible bozokende kozwa basuki bokimi suki na bino bokende kozwa basuki ya bato basuki wana bokota na google bobeta les cheveux du temple basuki botiaka na mitu eza basuki dédié au diable basuki ya badémon basuki ya banganga ebiloko nyonso to ya maquillage euti na basirene des eaux mami wata moto akotisi yango epa basi ya bapaster basataniste nde baye nango na église yebisanga pourquoi une servante de Dieu moyembi chantre protocole akozama nzaka bilayi yebisanga eza mpona raison nini yebisanga mpona raison nini bozokopie makambo boyebi te yango na ndeko na nga meme mobali bosilvera basi na bino bababino baosala bascandale na quartier bakoma kobangisa bana mike likolo ya bamaquillage na bango likolo ya ndenge na bango bazoleka bakomi lokola baclown bakomi lokola batintin bakomi lokola badongolomiso to bachor soki maquillage yango boza nango souci pourquoi kotia yango à l'estrait et pourquoi botalaka miroir te moi je crois que miroir ekosaka te miroir eza reflet ya ndenge yo ozali l'air yo se maquiller oke na miroir omoni rouge à lèvres brise ebele obimi lokola ndenge badesinaka banoir na kati ya badessin animé donc yo moko ozobima libanda mpo bato baseka yo mindele mosusu bakokango photo bakotinda yango na boîte na lettre postale obe basali yango carte postale ketala bato biso le todesinaka botiaka te me botala bango yeyo Tintin au Congo, Tintin à Manchester, Tintin à Londres, Tintin à Paris, Tintin à Bruxelles, Tintin au Canada, Tintin en Afrique du Sud, Tintin à Brazzaville, Tintin à Kinshasa. Parce que vous copiez ma bé, tous en ambo quoi mindele,
tout le monde a mindele tout bazan naturel ba suki na bango moko kaka quelques-uns ndenge ba ba na ba loi no exception za na raté mais bino soko tamo ina nzela basi kene na église oka ba ensemble bango tout ba tia ba périg na mutu do ba corriger nzambe mais kene na église o mindele bazali okuta bango tout ba suki na bango bino bato mwindu bobanga ka suki na bino pourquoi oh mindele bazoluka bakoma lokola bino ba se bronzer baza na suki lokola bino bino bozolula suki ya mabe talaka miroir avant bima talaka miroir na yo avant bima parce que là aux la miroir et vous allez bien et vous longola yo ba erreur musuzo sala beaucoup ko bima lokola ba satana bozola tamape botalaka miroir te fond de teint bozotia ebele continuer ça là effort ya botia fond de teint on allait aux autres ezo yiba kushi ya nzoto na yo ezo yiba kushi ya nzoto na yo tie ko comme solo ka babeta o kake baza ebele ya na communauté na moyi ba mona na te ba bimara na ba 22h so imagine toi na été moyi kindaka ti na 22h ari no so ma pondu na fufundeni akanga na ndako po azo banga bato ba mona ba dégâts elongine fond de teint sala batande mona ba mona ya hiver ya mukoni po ebi ke hiver moi ekota butu ekota à partir à 16h aboya été alinga hiver ngam na zako tinda o zix elongino na fond de teint yo zana no jeune okokisi na 20 ans de 30 ans ozo forcer ka fond de teint oyetele ozo tia ka fond de teint ozo tia ezo yiba kushi ya nzoto na yo ozo tia mpona ni o mona mutu soko tali yeboye ne longi na ye o mona elongi ekomi mabe pona biloko bozotia ba produit na bozotia ezoboma ba couche nyonso ba vitamine za na nzoto na nzamba sala o kitoko nzamba sala o moto mwindu mondele azolula poso moto mwindu tozotala ba Jeux olympiques ya bato ba makasi ba mbangu basi na mibala bato mwindu mais bino bozo exception soni bolimbo copier mindele soki bazopesa bino conseil o proverbe afingaka o proverbe alobaka o proverbe musane ya mwana ngai peu importe kanisa no nengo kanisa zwila ngo nengo ozwa etali no ngate zwila ngo nengo ozwa metika kubangisaka bato na nzela likola ba maquillage na soko zwila ngo kenazo finga yo etali yo soko zwila ngo na opeso conseil okobongama mais soko zwila ngo kenazo sala ngo pona ko nuire yo pona otakine yo d'ailleurs na yebi yo te ngape munatinda ote lero nyoko maka okoma kobima na butu ngam natinda ote c'est-à-dire soko ozwa ngo malam so pozuli o mabe mais yeba ke nazo yebisa bino botala kana miroir avant bobima mobali ya solo papa solo soki mwana na azo bima amoni alati bien te akozongisa zo na ndaba ke ko se changer ou bien obse kene na miroir comment yo tali miroir ya ndako na yo ebangisi yo moko miroir ya ndako na yo ebangisi yo siko yo zokanisa bato yo bozo ekuta lona nzela baba nkoba ba bato tolembi kobanga tolembi to mona ka bendie na banzoto ba congolais tolembi to mona ka ba diabolo ba démon na banzoto na bino bozo kosa bona osambela tolembi komona baba bilamba na bino ba kaputula na bino na nzela ya église surtout l'église biso le tozako koleza ki pasi po mona sous-vêtement mona mwasi et boye baba baza osala ba je baza kozwa po mona sous-vêtement mwasi OK place ba ba vandi o tie miroir si momoni sous-vêtement mona mwasi mais lele o e koma na église na balabala na shop na wapi bana basi nyonso balingi na bango susu nzoto na bango bomba mate bazo so prétexte que moye bimi mulunge ali siko bato baza na Afrique yo mona bango batambola bolumbu place moye ezali 24 sur 24 yo yeka poto sali kaka mois 2 ans mois 3 ans okomi ko mona ke moye za makasi faut ko malwa monde miroir basala ngo po mitala miroir ezoko refléter réalité boto saka miroir nana koko ni mateke mutu akena miroir a mitali nengwana sima bimi bisu so otali olobi me oyo aza démon de Gadara ou bien azali mwana nzambe azu basuki yango moni basuki yango ya ba perigo tiaka soke zuyote okobima suki wana babisu so ebongisaka bango na rolo baka ateke bebisa babisu ebongisaka bango mais eza biblique te
mais ba misusu ebebisa bango atia yango pa abibi longa mutu Amérique latine kuna bato wana Amérique latine babimaka bongo po batiaka maquillage te yo soko lero tie maquillage pas obibi directement lokola nganga indien obibi directement lokola nganga ya Apache ba indien oyo ya Amérique parce que biso surtout toza ba noir mais soko osali eloko moko nestra osali kaka eloko moko omona te eza na ba tribu muso ba noir bato ya Ghana bakataka banzoloko awa epa na biso pe bazali bateke bali bakataka banzoloko awa tala jeune fille o akata nzoloko awa na koko akata nzoloko awa banzoloko wana ezobebisa elongi ya ba jeune fille mais eza ba coutume na bango mpe tozotelemela yango. Alors yo olobi oza mwana na Nzambe, yo olobi ozali chrétienne, yo olobi osambelaka oza mwasi ya pasteur, oza moyembi, ozali protocole, mais otalaka miroir te okomi kokamwisa bato okimisi bato moso église likolo maquillage na yo likolo bilata lata na yo ekimisi bato église likolo ba maquillage na yo bana mike baokoka kolala te. Alors na yebi ete ezali influence diabolique po na nini nga na ko se maquiller bongo te, po na nini mama be na ko se maquiller bongo te, po na nini ba vrai servante en Nzambe ba ko se maquiller bongo te, parce que bazali un esprit en Nzambe et yo ozo se maquiller bongo parce que oza envoûté yango moni na ba église nyonso na bisika nyonso molimo yali soki déjà ba moni accoutrement bato baby parce que Satan abanda kolongola parole na vie ya mutu alongoli liloba na vie ya mutu alongoli parole na vie ya mutu alongoli vie à prière na vie ya mutu si mabani ko kotisa ye ba idéologie sataniste ba la plus belle ba bima ba miss bani ba se maquillate pose à la plus belle du monde il faut ça naturel. D'ailleurs dans l'élection miss balukaka o aza la plus naturelle bien que eza sataniste parce que le ba miss tout ba bima ba miss bakoma bandumba bakoma batumabe bakoma batomisala mabe basimba occultisme basimba magie basimba mambe belé bakoma ko utiliser ba mais au moment de l'élection ba ponaka la fille la plus naturelle et la femme la plus belle eza o aza naturel boni melanga basi na biso basala ba kitoko basi ba mwindu eloko ezo bebisa beauté na bino biloko bozo bakisa na mitu yango na ngai tango nazoya en qualité ya messager de la bonne nouvelle nazoya pona ko buka ba lien wana nazoya pona ko établir bokonzi Nzambe na vie na bino parce que na kat na bino bana ya Nzambe baali ba OP Yesu akufaki na croix lobaki tout est accompli et ça vipe pona ba Nzambo yo Nzambe monene Nzambo yo Nzambe monene Nzambo yo Nzambe monene Nzambo yo Nzambe monene Nzambo yo Nzambe nelonga Nzambo yo Nzambe nelonga Nzambo yo Nzambe nelonga Nzambo yo Nzambe nelonga soki tosengi akoyoka soki tosengi akoyoka soki tosengi akoyoka soki tosengi akoyoka soki tosengi akopesa soki tosengi akopesa soki tosengi akopesa soki tosengi akopesa Nzambe lobanga na yoka Nzambe lobanga na yoka lobanga na yoka solo lobanga na yoka soki tosengi akoyoka soki tosengi akoyoka soki tosengi akoyoka soki tosengi akoyoka Nzambe lobanga na mona Nzambe lobanga na mona Nzambe lobanga na mona Nzambe lobanga na mona na qualité na ngai ya mosali na Nzambe soki omoni ete ozali okoma maniaki ya kosemaki okoka kobima te sans otondisa rouge à lèvres na monoko okoka kobima te sans otondisa ba perruque ba mèche na monoko na mutu okoka kobima te sans olata bilamba mokuse to nzoto no emonana c'est que oza l'influence satanique
c'est que vous avez de délivrance. Alors, soit le beau qu'on a yo, simba moté manonga nazo bonde. Kolo, nazui bâton de pèlerin, na kombo na Yesu. Nazo de no bengana esprit nyonso mondain, esprit nyonso a Jézabel, esprit nyonso oyo ya monde de ténèbres et koti na kati ya bayembi, na kati ya ba protocole, na kati ya basali no abasi. Ya koyaka l'église bolumbu, ya kosalaka maquillage ebele, ya kobangisaka bato, ya kozwa esprit aba démoniaque. Naza ko benga na milimo wana nyonso tu ekende bisika bikauka, pe naza ko implanter croix ya Golgotha na bomoi na bango, naza ko implanter makila oyo etangaki na Golgotha, ekita likolo ya bomoi ya moko na moko, et purifier corps, âme, esprit, afin que bandeko na biso ba yeba ko lata kitoko, bayeba kozala naturel, parce que yo olobi yango mwasi azala naturel, mwasi azala naturel, mwasi alata malamu, mwasi azala na douceur, parce que bato bele oyo bazolata kotika bolumbu, nzoto bolumbu, ba demo bazolanda bango, bazokota ba obebisa vina bango. Kolo soki eza na ba misusu bakokaka ko supporter la vraie parole te, kutana na bango, kutana na bango, kutana na bango, car yolobaki tout est accompli. Tout est accompli. Ezalaki pona bandeko oyo bazotondisa ba maquillage, ko bima lokola ba démon, ko bangisa na bana bato, ko tia même trouble en église. Bato boni ba boyi ko ya église, likolo elateli ya ser wana, likolo elateli ya protocole wana, likolo elateli ya mutu wana. Tikete loboko no mobile, ezala likolo ya moko na moko, ya bana na biso, ya bayembi na biso. Message oyo batu ya solo bazwango lokola reproche, bazwango lokola insulte te, bazwango lokola koyima te, bazwango lokola bazo choka bango te, kotoka bango te, mais bazwango lokola bazo redresser bango. Ozali nzambe, oza mopate, ozaka sima liloba na yo, kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo, nzambe na bomoi, nzambe malamu, totondi yo, tokumisi yo, tosanzoli yo. Nzambe moko te aza lokola yo, nzambe moko te abatelaka lokola yo, kumisama na yo. Ndeko soki mateya oyo esepelisi yo, to banda kokumisa nzambe, banda kotanga bakombo na nzambe, banda konetola bakombo na nzambe. Nzambe moko te abatelaka lokola nzambe na biso, nzambe moko te aza lokola Adonai, nzambe moko te aza lokola Melchisedok, nzambe moko te aza lokola Adonai, El Shaddai, Yoshua Mashiach, Yesu Mashiach, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Comme on est Adonai, comme on est El Shaddai, comme on est Narcisse de Sarah, comme on est Cèdre de Liban, comme on est le soleil levant, comme on est Nzambe Malam, comme on est Rapha, comme on est Jehovah Jetkinu, comme on est Jehovah Nissi, comme on est Adonai, comme on est Narcisse de Sarah, comme on est Cèdre de Liban, Jésus, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Aman est caché, Nzambe Malam, Mobati Malam. Nzambe ya pambola ba oyo nyonso ba kolanda mateya oyo pe ba kotia susu ba perikte. Nzambe ya pambola basi oyo ba kozwa décision ya kotika la naturel. Nzambe ya pambola basi nyonso tu ba kozwa décision ya kolataka lokola nzambe azosenga. Bakende sexité l'église, bakende na maquillage te l'église, batiaka basuki oyo ya ba perikte na mitu. Batikala ba oyo bazo panga liloba na nzambe, bazo tosa liloba na nzambe, bazo yoka liloba na nzambe, bazo luka nzambe, nzambe ya pambola, nzambe atombola. Tongo na lelo ezala tongo malamu, journée lelo ezala journée malamu, nzambe nanga batela bino vendredi nyonso tout na 22h, na 23h déjà bolandaka intercession miracle, nzambe nanga pambola bino, nzambe nanga zana bino. Merci pour nangonga oyo. Tukumisi nzambe, tonetoli nzambe batela bino. Merci.